Voilà. Bonjour, bonsoir, Balandignos, soit des shows d'Enar TV. Merci, Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tout partager le sous ensemble. Kakande tout la kanabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Tout ça, on a toujours, on a cadre ba émission nabiso na des shows d'Enar TV. Et tout le bas qui peut rater ba émission nabiso te bongisa cloche de notification. Cloche de notification et qu'on permettre yo na koti yo pour koti, c'est-à-dire ce que talingamba aliboso au s'abonner, kobo sanate d'activer la cloche de notification. Tous s'abonner massivement na chaîne nabiso ya des shows d'Enar TV. Tozongi awa yoka mboka nabiso likamba bakulu na yaya to ebite mais komona ke bakangi bakulu na niveau moko ndire brigade militaire. Ya tolo balikamba bakulu no mikolo nyonso. Bakulu na bakomi na nombre moko plus élevé que les quand même la police. Bakomi nombre que la police ou nombre que les policiers. Et yana chelo image otala nombre ya bakulu na o bakangi na kati ya garnison ou encore na kati ya ville à Kinshasa, je peux pas croire. Et voir même ya basi. Comme on a kuluna ya mwasi bakangi payé bazo longola ye na ba mèche. Mais oui bi ngoko yo to ebite tozo laksa bino kaka pona komona rapo un jour soko ke kuna oke okuta na makambo boya bakuluna okamwa te ben yango ezaka déjà moi ba alerte o tozo pesa bino alerte à tout temps. Faut faire attention, mboka ebebi génération sacrifiée bato ba boma vie ya bato na bilo na bango bayara nango ya ba afidèle tina lelo oyo eloko mo esala maresu na mboka wana ezate ba bulo nyonso ekufa bulo ya bien tikala pa ba jeune ekomaka kikuluna ba jeune bakomika na kikuluna kokata koboma yaya bato ozomono nde tolakisa bino ezala lokwa mwa film ou bien lokwa mwa GMO mais bato baokuta na face ya bakuluna oyo en tout cas soka apesi yo témoignage ya kuluna okobanga bango. Mais tantôt ndenge ngano totala bango na TV tantôt tomona kaka kuluna kaka yaya baza ba dangereux ya blague te. Dangereux ya blague te, c'est-à-dire Kinshasa non. Mawa plein temps tomona mambabu na Congo wana surtout que na Kinshasa sika to uta ça fait pas bien. Mais zela na l'action vidéo otala ndeni makambo za yaya tolobaki we bo s'abonner bino nyonso awa. Yaya bo s'abonner na chaîne na biso ya Kinoa TV. Namoni déjà bato bakomi ebele kuna yaya yo pe kobosa na te tala logo na ndenge eza rouge ndenge eza wana na chiffre 4 c'est ça chiffre 4 ou 6 ça dépend ndenge monani lipa na mais pas nangezo mona na 4 pano eko mona na 6 tantôt e baluki donc bo s'abonner awa logo na ngango wana ba Kinoa TV eza ebele bo s'abonner awa yaya kuna tokomi déjà to okende vers 300 personnes bo s'abonner to koma 1000 tozo banda ba émission kuna c'est très important. Naebi pourquoi na otinda bino kuna eza site na biso ya des shows d'Enar TV. Bo s'abonner kuna. Merci to landa vidéo ya bakuluna bon tozonga na détail. La moko bamati na 207 destination commissariat provincial ya la police à ville province à Kinshasa bota la ne bazali ko bimala bango wa tika nzela ba ya kuluna bazali ko leka point de chute ezali bongo na ipekine wo awa nde soki okoti okanisaki ozali na kati ya wenza tipo ndenge babande koya na esclave oyo awuti mboka boye oyo awuti na mboka boye botala bino moko awa nde bazali pena bebo mobobe mutu na groupe na ye selon commune oyo awuti ya selembau bango oyo ya ngiringiri ebongo ya kalamu bino mobotala bakuluna ya matonge diferent na bakuluna nyonso bango toxini kasi bolai nde bolai botala
ba face na bango oyo penza véritable face à gaga o koka moto kuti bena bambeya mbeya veut dire bakuluna ya basi tala nde bazali kovuza ye plante ezotikala mama kolo kolo oyo nyonso bazali koconstitue bongo 4e vague oyo bakokende kanyama kasese mpona kokende kolona. En tout cas, coup de chapeau na la police ya ville province ya Kinshasa, chapeauté na général Silvano Kasongo Kitenge azali toujours na terrain mpona koyeba kofaire appliquer mipeko na République démocratique du Congo. Bakuluna oyo ndenge baza boye bazokende vers kanyama kasese bongo masango bakolona nzala na Kinshasa eloba malisusu te. Bon voyage po bino okende na avion. Yakuluna liloba nini otikela tapasa na mapasa koko na ngapanda kimia mapasa na tapasa enyonga te ezala makamwa te souci te. Voilà. Donc on a liloba ya kuluna atikeli pe mama mpasa na koko na ye. Donc ya Kinshasa etondi kaka na bato tale bela bato wana nyonso bakangi tale bela bato. Parce que bela bato tant ba bota mabwe tous les jours. Tous les jours c'est la même chose. Donc dans chaque commune bango na bango et ya mukete tala oyo tala nombre na bango. Donc baza ebele dans tous les coins. Ebele ya ebele kokata koboma koyiba bango soki bakutani na o maweza te ka ndenge ndeko alobi baza ondire bato bana wenza ya esika banda kokendo teka banani kala esika banda kokendo teka bayindo kala non. Donc c'est exagéré toujours bate situation oyo ekoki kosilaka ekosila ndeni tandis que ba jeune ba pe na misala te ekosila ndeni tandis que bato bazokende classe te. Or ba situation boye posi les faux bato bakende classe bao basi bakomi mwa âgé il fallait bakendo luka misala basala mais ya musala ngo pa olukela wapi. C'est ça aussi la question. Alors ya ngona bango ba préférer lokola musala ezate musala etikalika moko ya mopanga musala etikalika moko ya katakata ya o bakatakata musala etikalika ya bakatakata koboma na koboma esali mawa pasi na soni komona Kinshasa ekomi boye kini oyo tokola kuna kini label ya tala kini label via ba jeune vini no bato bakomi nango kaka boye ziana lakso tala kaka boye tuza wapi tuza na photo oyo kaka boye pardon via bato ekomi kaka boye ozokanisa soki bana classe ou bien ba travailleur nzoka nyonso bakuluna plein partout na zoyebisa yo. Donc so okemboka na yaya même ozolala na flat keba même ozolala pa na bino keba surtout biloko ezala ko ke Kinshasa olingi bato tu bayeba ke yo ye oui eza nango mabe te otika mboka kala mais yeba ke kuluna pe aza na système akengidila ya olandaka mouvement na yo bako se comploter ndenge tobetaka lisolo mosusu ya mwana poto akenda Kinshasa bazotambola nzoka bakuluna basi bamonaki bayebaki ntongo moko abanda obima bazali na saki ezali na mbongo ndeka tolataka saki na mwa lipeka boye mwa saki oyo tobengaka nini basaki oyo ya mike tolataka bachibuta wana kuluna basi bamonaki bayeba menase bango bakata lichette na mwana poto muta Kinshasa tellement ya yebaki déjà ba système ndenge eza tanga luki abare pour protéger mwana poto lichette ezwayete lichette na sima ya ndeko Kinshasa cousin bafungola cousin na ye mukongo ndenge toloba wa cousin akufa nyonso wana ezali nini po abatela mwana poto abosana mambo ya Kinshasa me bakuluna déjà balandela ye bango babima boye na babilo na bango na bakata na muto amema Isaki muto amema Isaki mwana poto tango ndeko azoya po asala l'intervention machette na sima mukongo ndeko pan ndeko ake koma ndeko abika te akufa na betango eza na ligne na bosani titre. Donc ya eza bilo mo très sérieux so okemboka wana keba na bitambola tambola ba zone mususu koma bobenga ango ba zone koma nini ba nini ba commune mususu ya ba commune na Onyata te même na moi même na Butu très dangereux. Donc voilà ya ba commune nango pe yebani oza mwana kino ebi ba commune rouge. Donc merci to sukisa ndenge wana ba émission eza ebele
Et le plus important à rappeler au lisusu bo s'abonner awa na Kinoa TV. Bolandanga kuna ba émission ezolega kuna ya kafu kafu. Nayebi pourquoi na otinda bino kuna. Merci beaucoup, partagez votre émission, aimez, commentez, que ça l'a bien. Et Zalaki Abino, humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakoya. Ciao. Des shows de TV.